une nouvelle collection. Na ici bido ça peut attendre la moya mamoto o ya na pesa 1000 euros yango na lakisi yango ta yango na lakisi si manango yango so ça na ngwa na pesa 1000 euros qui va s'appeler nyonso alors na legi ça peut non mais vrai ça perd les caractères tout afinga baninga ça perd ba yeba kaino yo moninga kumusinga vrai ça perd na ngona mais la mabne za ba Italie solo to lukuta mais nga Italie de na kutaka magasin maison ya mamoto yebi ça facile to yeba mais les conseils ka luji te leader na so malgré ba pesa médaille te ba bosani ba pesa ba faux ba to ba médaille kambo eza ko inde tuno image ngala balancer na lataka ya ngoyo ngapela lataka na ngapela longola tenga lataka babi tuno image sakana ngo oza suko za lataka kombo babi mo fa pesa le tuno image sakana ngo balebi beti marque nini yango ya babosi kalo pilateli patron malota ngote bazala ngote na ngala mo pao ya conseil mama polémique Bazar. Bitumba. Bazar, so bien. Oh, Italie. Bandana ngai makambo ya ba kolanda musique na kolata kitoko mingi bakufa. Mais ngai nazaka nelongi ya ba bébé, naza toujours beau, toujours bien habillé. Donc eza elongi ya ba bébé na kati ya poto. Italie. Le temps on a commis à Lelo, le concert des Ali 4 Lelo à Paris. Le temps là ici à Tozali, la ville 9 Saint-Georges. Non la Hollande yowa. Ce que vous avez makila ko kangisa batu de robom artiste. Moi le monde a kona tutu kaludi. Ce va juste discipline ya tata na ye. Papa chéri. Pare robalo. On goto. Eza Italie. Yonne faut éclaircir bango que ça Italie éclaircir par la vie du public. Baïba que ça Italie. Nabia moi micho ngala gada à Paris. Moto et t-shirt banane et t-shirt. Moi banane et t-shirt biso.
le reste moi liloba mpona 2016 tokoti Magalila Balaswa, ouais, Babi toyeka na concert ya Tutu Kaluji. Donc Babi concert on a l'équipe tokos donc kitoko et kitoko makasi et c'est ngoyoka Tutu Kaluji na kata concert à Betty elengi kitoko donc nana joie Arlette Luindula. Un gros bisou vraiment donc na sepel makasi. Talaka yo, les vrais caméramens. Congo. Je pense qu'il a moins dit papa hier soir. Bonsoir. Non, Adjem Nadjas de Paris, soirée Simbi. Magui Balançoire a candidat Paris, tu sais pas quoi. Tu sais que tu as le 5, Magui Balançoire, tu sais pas là qui. Tu es bon à Kalouji, Magui Balançoire à Sololi. Azala Adjem Nadjas de Paris, Paris tout bas, et puis quoi. Venez ça à Paris, rien à dire. Magui Balançoire est ailleurs quoi. Babikolo là, c'est Magui Balançoire, on a Leli. Adjem Nadjas. Concert Moresa, Babi Baro Tondi. Babi Tutu Kalouji à Sololi. À Sololi, le film. D'accord, Bichon, le rhum, pas la tigresse. Ici, c'est Paris. Ta língua, meu conta, tudo bem? Tudo, e contigo? Esta noite, estás contente? Comeste bem, bebeste bem? Epa, estou muito contente. Gostei também da organização e o evento correu bem também. E com tudo, epa, o ambiente aqui está tudo bem. Graças a Deus, isso é uma boa coisa. O que é que você deseja no Tutu Kaluji para que nós todos comemos bem, bebemos bem, está desejando o quê? Ici, que est à Malangolais, c'est Bika. Au deuxième fois, la salle déjà Kaluja Saba plein donc. Vous venez à Malangolais, tout dans la porte, tout le monde a ramené qu'il y a des dangers, alors bien quoi. Ezalaka boye botala bato bakobina balobi bonne année 2016 tokoti yango nzambe apesi makasi tokota 2016 pendant sango ya Congo botala ingénieur de son ezalaka nde boye sepelaka 2016 tara nde ezala donc nzambe grâce à nzambe tokomi yango donc tokontinue yango kaka esa biso bien topeta ensemble ici c'est Paris quoi balobi eza ya koyinda na ndenge moke te pendant sango ya Congo bakwei na terrain bazokorige basitusa mike balobi eza ya koyinda tala bamama kobina balobi 2016 tokoti yango na ndenge ya sika nakomona liboso na ngai bapretre ya danger baali awa bapretre ya ndenge na ndenge bazali awa Olivier Bill azala biso longo pendant sango ya Congo tala banka bazali awa bapretre ya danger bakobina bakosavoure Epa, queremos dizer uma coisa, porque nós conhecemos o Tutu Kaluji, um dos primeiros, esses que começaram a fazer dançar, quer dizer que a África toda. E uma das questões é que, com todo o respeito, é um jovem que eu desejo mesmo que ele isso em todo o coração, que ele possa mais longe ainda, passar a sua música, conforme que ele iniciou de tocar aqui a nível de Paris. Muito obrigado, Tutu Kaluji, a Magui Balançoire tá desejando muitas boas coisas para o próximo ano, 2016, a saúde. Merci na lobaki yango, nayebi te so bozalaki te na mbalane elekaki. Na lobaki bazobenga partout, ba Tanzanie banini. Tanzanie ezobenga, Côte d'Ivoire ezobenga, Kinshasa pe tozakoya. Kinshasa pe tozakoya, bino moko bomoni, makambo oyo neno ezala te. Ezalaka. Mais ba bonne année, ba tu vas se retrouver lisusu. Kaluji yeyo, nazongisi na se